Gisèle Umba Kolina na ya diama Gisèle Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisèle Umba Diamant Noir. Bonjour Bandeko Balandi, il y a Diamant Noir TV. Servante Nabino Gisèle Umba Yeyo Penza o bolinga kaye o balinga kaye mingi na bamboka nyonso tout vraiment beau s'abonner na seza na facile mais lelo toye awa toye pa ya nani ba bengi Diamant Noir balobi ya kambango toye na maison ya Célésino un mec d'ici au binos boyebi mais vraiment asali lo quoi bien eza maison na bango awa basali bazo teka nyonso ya ba congolais o nyonso bo luka mais bon là dans émission et puis tolobeli makambo belé tolobeli makambo passeport tolobeli makambo o izo marché te entre bango ba combattant ba résistant yango tolobeli a bolanda pene émission tina suka boyo comme mec d'ici a lobby a expliqué ba congolais nyonso tout merci na ba abonné nyonso ya Diamant Noir TV bo beta pena Diamant Noir TV panza sangwa Congo ba betara Diamant Noir TV. Merci Pena Nedino image mingi pour Moussala et Zala Bongo Diamant Noir à travers toujours na Batu. To pesi Pena mbote na Batu ne soit linga Diamant Noir. Bota l'émission oyo pour bo sepe la kanding zalaka. Bonsoir Célésine. Bonsoir maman, Gigi Diamant Noir. Nga bengo Gisèle te parce que moi nga za un homme à part. So bengo Gisèle. Nga na bengo Gigi. Gigi, moi je suis un mec d'ici. Dis Gigi. Gigi TV. Gisèle Umba. Diamant Noir. Voilà. Non, bien. Bonjour. Bonjour. Mais c'est les unes au tout le monde. Tu comprends que tu bengi Diamant Noir. Awando Zaboué. Au combina. Na omo na rappelé au fungoli na zui bateza nini kaka osungi bana Congo zani. Bon, au moins, quand on dit des Congos, quand on dit des Congolais, Congolaises, il faut comprendre un truc. Voilà la raison pour laquelle, les Congolais ils sont en train d'avancer. Quand on est des combattants résistants, ce n'est pas pour dire que voilà, c'est pas ça. Vous comprenez? Les Obomoni na boye na fongoli exotique, vous avez exotique nangai. Vous comprenez? Nous associés na vie nangai Jafar. Grand prêtre Jafar, associé à la mère Nicole, sans oublier Sarah Martinette Bazana Kati, vous comprenez? Donc pourquoi pas battre mais ils sont exotiques, na biso moko ba congolais. Vous comprenez? Il y a invité ba congolais de toutes les façons. Congolais faut avancer. Mboka na zono mona ba libanais na ba chinois ba tonda kuna. Makambo na fo sila eko koma congolais nde mutu fo koma aye moko sali magasin na ye congolais akokota yo akoleisa peuple na ye congolais akofuta mpaku na ye ekokota na kesi ya l'état eza ndenge moyo ba ebisi bino ke diaspora ba na ba esprit mutu to vana na poto za na boule ozo comprendre et si l'on tape ba commerçant musu ba na ba Congo na ba boule mais ba intercaler les ba intercaler bango na Rwandais. Vous comprenez? Comment fait-il un Chinois, un Libanais, un Pakistanais à un Congolais film Congolais ça la pas na mboka na ye. Biso en français, tout ça là pas français. Yo français moi ça pas congolais. Il y a bisanga na nenge na logique na nenge ki bonzambe, zo ki bonzambe kiti sango penza. Na vérité français moi ça pas congolais. C'est une question pour moi. Mais non, na lobby, est-ce que yo so mona français moi ça pas congolais. Ça on ça pas congolais, moi tam ça associé. Tam so ba tindi e ko tinda. Vous comprenez? Français ça pas congolais. Vous comprenez? Donc ndenge mo na biso lelo ba congolais to une initiative. Tout congolais, congolaises, même congolais à Brazzaville. Vous comprenez? Il faut ressembler pas à congolais. Oh ça va zaka ozo kota bana. Bokana osali ba Pakistan ba respecter un peu binoté. Ba sinon ba zo benga na bino ba exotique na bango. Ya biso to initiative to ça les exotiques oyo ya mundene boye. Ya na chambre forte ya 14 mètres carrés. Oui. Ah on a quatre exotiques ozo monango et ko ba 54 mètres carrés ozo monango.
Ngana mwena ba bikedi bikedi donc awa bikedi ndika yali ye mwana nsembi lokola lukaka ndika epai mususu soko onde nini aluka ndika soko papai wapi vous comprenez ako ngana na poto pe to pese bandika pe ndikezali ndike yali na tondolo babite kuteko ba matembele bambika bakisaki ndeke de vida ba die yali awo ba poiro ba ngai balopopi mabele o mwasi zo na semi ba safu to teka ba safu ba Camerounais po ba Camerounais longola ba sisemi ba Camerounais zo longola ba sisemi biso to sala mone biso to sala to teka safu ya Congo ozo kwanga donc biona bio ba kwanga ba bulukutu oyi bulukutu ba tsa na ti comprendre o hermom dans la fièvre o ke luka ko to luka paracétamol wana za mzo ba chinois bango sala ngo ya bo ke so ba chinois zo sala ngo ya plastique ezo vimbo meli paracétamol e kangi yo estomac awa to beta bulukutu paracétamol ya danger yango ozo yango tourner o finiki vunga ozo tourner pa fièvre bimi ozo comprendre ba mbala o ba benga mbala langa ba patate douce ozo comprendre donc nyonso to yali bakwanga ba matungulu ya Congo ba malango ba nzombo ya mai comprendre nzombo ya mai ba munguso ya mai papa na ba munguso ya mai bani ozo comprendre donc mais c'est les merci to na suka to lobe su makambo na penda tulinto lo balio likambo to moni lo fungoli en tout cas ngana pesi félicitations c'est les merci Diamant Noir omoni bato musu balobara na banzela ko finga rase les ino mutu azo bundela mboka mutu azo na ba idée moko azo développer ba idée na ye mutu oyo aza na souci ya peuple na souci ya mboka toza wana te po tozala nini tozala corrompi pa bato mususu ba pusa bango ba mbongo non biso ngai na vie na ngai ve Jafar o azali obi poye aza grand médecin asala pomade wa benga awa toza oyo esalaka mwa forme mwasi ya mabele na mwa nsima koma nde biso bantu tolingaka mpo biso tokolinga baplacement te pardon yo kolinga mwasi mo bakongole tu mutu alingaka placement aza te LG na Samsung omwa mwasi mo azoleka mpe fiere mwa te otala na nsima boye Samsung otala na liboso boye LG otala kuna boye société ozoba bato na babaka esalisa mabele ya pamba chirurgie ezoboma chirurgie ezoboma bokomona bato ebele ti tokóma na 2020 bakokufa likolo ya chirurgie en tout cas wana nga naloki bato te mais soki ozotya pomade na oyo pomade eza na matière ya mboka ozo comprendre na matière ya bokoko na biso na kombo ya papa Simoki Mbango prophète na biso oyo biso ya bato bayindo papa si nazoloba be papa mpo nga naza partisan ya papa Simoki Mbango tourne kizo papa Simoki Mbango donc sikoyo bapomade oyo tozoteka ya bien soki oza na besoin nango obengi na numéro bino bokozwa okomona okozwa mama Nicole ou bien ye moko papa awa toza papa Jafar okomona ke vraiment tu es satisfait les preuves nango eza partout et puis eza bien contrôlé bien traité et bien reconnu na gouvernement français na ministère ya santé ya France pe ya monde. Merci vraiment c'est les uno mais to vandi to télémasiko na likambo yo ya mboka oyebi ke passeport na 10 ans na Congo 4 passeports mais lelo ba congolais ba bo somba passeport ba bina diaspora ba boy même na kin ba mais maman na ngai Gisèle est-ce que bo pesa ba congolais faute ba congolais baza sous bazoba te yo ni congolais wana saka na tanga Kasavubu wana ba moi Joseph Kasavubu je donne Mobutu Sese Seko Kukungwendo capitaine général eza sous batango wana te waza sous batango wana te congolais ko atimbi na do so ma exotique congolais lo alingine suko so pa Pakistan te alingine suko kokota pa ba chinois te ba chinois ba Pakistan ba pakistanais ba ndibu bosuki awa biso fungule exotique na biso oso comprendre alors ce qu'on est bon ndeko na ngai achiko na ma passeport oyo mboka nini yango oyo mboka nini yango mboka mumana 10 ans mboka changer 4 passeport wala ki muyibi
eyaki moyibi ndeko mama na ngai Gisèle. Mais na France passeport ezaka moko 10 ans. Na France passeport moko 10 ans. Na bien France passeport bando yoka ba français ba chaque passeport combien de fois? Qu'est-ce qu'on a bien na France 10 ans passeport. Banda Pompidou. Banda Napoléon passeport ya ngwana kaka. Non mais durée à validité 10 ans. Durée à validité, ce que bolingo renouveler passeport là tu comprends. Un passeport a une validité de date d'expiration. Vous comprenez? Donc il faut dans 10 ans, comprendre. Au changer passeport non là ça se comprend. Comprendre? Déjà pour te faire voir que na Congo vous avez une identité. Vous avez une perte de pièces. Je sais que biso ta donné au Congo na Congo wana pour nga na botama na liège na lobango chaque fois. Mais na kolande na Congo, na yebi makamba Congo très bien mtako sanga zate. Tu as une carte d'identité mo ba benga ngo ba pièce, maya pondo. Et qui carte d'identité mo butu obino o fingaka. Mo butu asangisa biso tata bo, mama bo ekolo moko. Ka mamba mamba sala ki ka parti bo, parti da moko pas parti pour aller belé. Il faut qu'il y ait des opposants. Vous comprenez? Mais papa wana quand même faut bon dimaka côté moko ya ngana sengaka. Faut pas ça que c'est bemba papa mo butu na kisasa. Asa congolais. Mutu moko ba Rwanda wa mino bimana soki Ruberu asoki mususu wana wa mutu lokola ba pop. Tike mamba ofingo lobeki tike. Te nazo wana no finga te nazo décrire. Popi obi popi. Popi ba kisengi ba benga ba nembo. Ba ne. Kabila kola ndengwana. Ngana yo, ngana ba congolais belé. O mitu salaka. Ngaba mona ngamu. Na Jérémy Kuna. Na Jérémy Kuna, mutu salaka. Nga pena so yo pena yo rubi babiso ozo sala bien te na chaîne na yo tika attend que mutu osani yebisa otika no tulo otika na yo mbona yo mutu zuba million na mboka ya bato na mboka bato ningo tika te me yango oyoka ka wapi ozo comprendre oyoka na sali pekao na samakolo mais on n'arrive pas à comprendre le messie il y a le peuple qui ne veulent pas de toi mais débarrasse-toi. Kanga bekibisaka na yo kenda. Vous comprenez? Ndeto ba passeport, moi j'ordonne à tous les Congolais congolaises. Na longo la chapeau na respect na bino ba congolais. Lunette ba mono bien. Te lunette na longo la te parce que son na yo ka soni. Na lobi Congolais et Congolaises partout dans la diaspora. Partout dans la République démocratique du Congo. La République que vous appelez démocratique, c'est une république d'occupation. C'est une république dictatoriale. Bosomba yango taza dictature. Bobo ya passeport toza nango yango na yasuka. Moi passeport toza nango yango nde yasuka. Imagine toi, mutu muso auto somba passeport ça fait déjà 2 semaines. Auto ba peuple la batu na pasi, mboka niko nyoko la peuple boye. Mbokani peuple a foutamate impayé pendant plusieurs années. Mbokani konyoko la ba maman batu boye. Ba commerçant ya batu. Bino bato bolo ba tele maka so ba bi musique ezate to tika distraction to na mboka. Abo bi maka. Oh te musique. Oh biso to kobeta nani o beta boy. Oh non. Siko ma passeport bozolo bani. Ebele bazana bazape ba passeport congolais bolo bate. Bobenga pe baba maman Gisèle, bobenga ba Jérémy Kuna, bobenga bolobela, bozolo bate poane. Makama musique nde yana bazo nuire bino na distraction, bozo kende. Siko makama oya passeport na yo moko, ezalaki kalate, validité na ona kokite, bozolo bate. Bozo ka ba combattant bobenga ba combattu fiba loba. Bozo zelaka ba combat loba. Mama na ngai, oyo peuple ndenge nini? Ba wayambo. Ye loba nango boketi wayambo. Na commandant esona eya edi bolombo oyo peuple ya ndenge nini ozo comprendre ezalaka te ozo comprendre passeport wana na lobi yango nga za mobundeli ya peuple na molobi ya peuple te na bundaka na lobaka te nga za molobeli te na za mobundeli ya mboka pe ya peuple muta so ba passeport wana te nga na nga français na passeport français mais qui français nga na za ya ko souder. Vous comprenez? Français sont le Mukana et Lelo, 80 avions dans l'aéroport à Roissy au Kei. Donc moi je me compte que je suis congolais. Parce que la carte d'identité, c'est les Ino, mais c'est les Ino. Nationalité,
nationalité te ebele bana nga naza français nga na mikumisa français te naza namona yango mabe susi na nga nazonga mboka na nga na vivre ndenge français bavivre na mboka na bango tosala cœur resto du cœur. C'est la raison pour laquelle moi je suis en train de faire les formations de ADR. Ça veut dire ADRT, agent de restauration. Donc j'ai fait la restauration collective et traditionnelle pour apprendre un jour aux jeunes na Congo, aux jeunes à venir, aux jeunes na biso agent de restauration, chef cuisinier. Je suis en train d'apprendre ça. Je suis en train d'apprendre, on appelle ça science politique. Vous comprenez? Un jour, j'ai créé les restos du cœur. Un centime de francs congolais. Pour un centime de fouezonga. Mbonga bibende fouezonga. Bateau bazo bomambo na biso na makambo tout. Et belé bazo combattre tanga zoloba. Oh afingi bon, nazo finga ta nazo ba vérité. Nazo bunda bitumba. Ponga na banga so so ba bomanga na bango pona Congo na kufa, pona yo, na famille na yo, pona peuple nyo surtout na rodaé. Comprendre? Je suis un chef voilà congolais. Mais le Bélango en France, c'est les unes. Non, le Bélango en France parce que je n'ai pas de quoi à se défendre. Les autres sont aux chef de file, aux chef de groupe. Yango ba stratégie na mutu eza. Tant que nous avons le babo et le Bélango rien. Et ça esprit mo ko ta na ngai pour lobisanga makambo. Vous comprenez? Pour na yo za la journaliste boye. Esprit mo ko ta ka yo nzambe akela biso poto aka na nzambe moko. Nzambe ya mutu azana ana de makolo na de maboko asate. Pocho comme nzambe. So moni nzambe na vie na yo. C'est-à-dire au kufi nzamba lo ba na Bible que beaucoup qui komona nga jamais sambo le ketap moko boy. Donc faut le ketap au moni nzambe. Muto c'est ce programme que y nzambe akokufa. Zela to continue vraiment wana saison na tuno zela te ozo ba la question na ina ba iza sous question moko ba benginga bele. Zela c'est les ino balobi mutu mo abenginga ba benginga trop balobi mais tongo yamba c'est les ino tuna nanu. Bango ton baolo bango ba combattant pour bango ba misu balongola na bango baza ba congolais kaka babi bango ba combattant bazo bunda penza a ba otia makelele a mais pour la nini ba kitana na mboka to ko expliquer moi partout na muna mukuse na ngonyo soto bon moni mutu wana soki batu wana baza ba eskizanga na bango ba zoba ya ko sakana te mutu no sa do ba combattant ba ke bunda na mboka ba zoba parce que moni da bato bazo bunda ko moni moi bato ba bimare ba réclamer droit na bango hein. Basa la liberté d'expression. Ba s'intégrer na yango. Ba s'adapter na yango. Et puis ba réclamer droit na bango. Ba bima ko na kin. Le 19, le 20, le 21 janvier 2015. Ba bimi ba bomi ba. Yo nga bien. Le 19 septembre moko boy ba bimaki ba bomi bango. Ozo comprendre biso to kendeke jamais bongo. Balobi likamno se ne bandele on pe na suka. Obi les premiers ba bomai bango. O ba bimena janvier. Ba boma bango. Awa le 19 décembre tu vas réclamer droit na bango to lobi que l'alternance. Au sali mouket bisiko kokite tika mutu muso ya continuer ngo. Tika mutu muso continuer et puis yo za lokutu mupaya. Kabila ya Rwanda. Oui, maman, passeport au nostu. Et ça qui mouyibi. Nos basomba, nyokola. C'est tout bata diaspora. Il y a un autre bango son musique, mon abatou, musique Roberta, voilà manger, musique Roberta. Mais comment ma passeport, bango bara ma passeport. Au moins tu vas arnaquer bango. C'est quoi arnaque ba sala no bolobini. Balobi, au moins bango balobi. Donc faut mon peuple moi ça le rôle là, na yebité. Donc na lobi peuple non surtout peuple non surtout mais un certain peuple, hein? Bah, certains peuples, bah, ça le roi, mais tout est bien. Comprendre? Mais, on a fait ça, bah, combattants partout. Sans bah, combattants de toi, on a été apporté, tout le monde a appelé Makambu. Pour l'objet, ils appellent l'IP Matito Boy. Oh, comprendre? Oh, bis Matito Boy. Donc, ministre, on a ce qui est un peu moins, on a ça bien mouillé. Quand il y a la Belgique, Alexis Tamouama, ministre intérieur, c'est un voleur. En plus, c'est pas un Congolais, c'est un Burundais. Azwa kombo na kozwa ba pesa ikomo tambwe mwamba. Aza muyibi, c'est un assassin génocidaire. C'est un massacre, on a violé batukuna na Kivu, ça y est. Vous comprenez? Et l'autre, c'est que le peuple congolais
fongola matoi na monde atie bisika boza bosomba passeport wana te ata passe yango eleki yo ndenge nini bacomprendre ke biso tocomprendre makambo baplateforme na bango nyonso ya baescroquerie parce que omoni kabila tozobengana ye mpo sanction ekoya sanction sekoyi mais yango question mais mona tuni ete sanction sekoyi kabila sanction ekoyi otuna question na yo mais yango na lobango kamba moko parce que te otuna yango na ndenge bien ye na système na ye nyonso ye na système na parce que tokolongola kabila ye moko te et puis bokosana te mutu moko ya kabila oyo obomi kabila oyo biso yo comme président rien tokoboma na yo donc bato wana nyonso bamiyibi wana tu tozoboma bango bamiyibi miso bamisie bawera bajibe bakofi bafere bafali baheritier oyo nani bafabrigas bamiyibi wana nyonso tu bamisie politico baféticheur wa banganga bango baza banganga bakoma so zobela pena baye omona obiki comprendre na bisaki yo donc bamisie na tout rependre bango pasteur neti mutu babenga soki kiangani nazobanga ta mukete ndenani kiangani mutu akosaka bakimbangiste kiangani akozala pandi parce que nga naza mwana ya papa Simon Kimbangu comprendre naza mwana ya prophète papa Simon Kimbangu et puis baoyo tu bayala papa Simon Kimbangu asala église te baoyo tu baya o ngak di angenda oyo baventurier bango tu baida peuple lelo te comprendre ba corrompi o wana ko siko ko za grand corrompi pour collaborer pena a collaborer na nani na comme nani Kanambe Hippolyte ba Rwanda tu ba na sima na ye ba chala mwana ba imbécile wana tu bula lola chala mwana ba luba nyonso tu ba sili go kufa na Kasai olobi atalika mo Kasai moko te est-ce que na kimbangiste papa wana nde akene ko mona Kabila akene ko mona Kanambe est-ce que ça a déjà messe mo pour ba ndeko na ye ya Congo ba kufi asala ngote ezaka ye moko te na catholique baso wela ka oh non biso accord à Saint-Sylvestre accord à Saint-Sylvestre bo sala no ba charnier na ba fausse commune toni na Congo balobela ngo déjà rien mais mec d'ici yo ofinga batunyo surtout ya kimbangiste na dolo ba vérité bino na le ba mamba bato kimbangiste yo ozo sangisa batunyo surtout église mobimba mais parce que mutu moko yo sangisa na dolo bazo yoka ngai ndeko na ngai nazo yoko bien so yoka ngai donc faut comprendre na lobby na ba kimbangiste te na zolo ba na dirigeant na bango akosaka bango ya za nzambe ata nzambe te anzambe te nzambe azala amona na te nzambe aza invisible o asala ngai na yo na bato tu o bazolo ba ya nzambe ata nzambe te bana Kongo boye ba kiangani za nzambe te e balo mbonga lo banga nzambe akenda wapi e bale mbonge alo ba za nzambe akenda wapi biso to ba envoyer de Dieu ba prophète Simon Kimbangu que je respecte akufa aki grand combattant résistant abundi makasi ti ba bomi papa wana pona bana hotel na mindele politique a mindele ba mama qui pas vite ba bomba bango batumba bango vivant zoba mona na kisasa asa zoba dona ko bengo zoba na je me permets ko benga yo zoba ameli ba diamba na ye ponga na mela diamba te na mela ni diamba moto o ameli diamba ngame bino ba to koma bentu ba commenter ngame la diamba te. Il y a un truc que je déteste depuis ma naissance jusqu'aujourd'hui je suis grand eza diamba na ko mela masanga mais diamba na mela te cigarette na mela ngote ozo comprendre parce que baby ça ba ba poumon et ça ma bé na santé ya mutu ozo comprendre ngai donc siko yonga na lobiki garçon moi mela diamba na kina tie banini biso do no mona ba rasta atie ba rasta azo mi benga era so za rasta te po yebi kinkulu te so yeba kinkulu onga ko yeba nzamba solo onga o différent nzambo asala lo ngoye bae mama nzambo lobaka olobaka mama politique ofinga ba musicien ndenga bena lobaka na bango ofinga ba musicien bo siko okokotela kiangani parce que pesa ke loboko ba complexé a $50 na boya alo bangana okufa so na sengi kiangani ngai na go senga bakimbangiste pardon parce que baza ba peuple congolais ce sont des congolais na sabo skizenga tamso na loba mabe na debe ndenga olobela on te bo skizengai na koki ko loba bon mais na senga ngote ah donc koko loba mosenga na senga ngote pe na senga be pardon te kiangani na senga pardon te pa nzambe te
abaka okomisa nga koka na okoma mpe koka te mpo nzambe asalanga azali nzambe na nga se tata na nga na mama na ngai okomprendre na bandeko na nga nde tozalaka na bino boye na nga nazala na bino bien yango nazobundela peuple na mwana mobola nazobundela babola oyo basopa makena na bango de jour au nuit na Congo ozokomprendre ngai donc okosala eloko te bino mpe bakatholike makambo na no badialogue boya lisusu te dialogue eza te ozokomprendre bapaster bino nyonso tu tokopandre ta awa nazoloba na bapaster nalobi kaka te bato wana soki kimbangisi te nafingi mpe bakimbangisi tango te nafingi mpe bandimi ya bapaster te nafingi mpe bandimi ya katholike te me nazoloba badirigant na bango bazokosaka biso po biso nyonso tu toza bachrétien mpo nga naaka naza moto ya katholike te na moto ya kimbangisi te naza moto ya groupe de prière te me naa mwana nzambe mpo nzambe moto apesaka bainspiration mpo nalobaka na pema oyo banda na botama ti lelo nzambe agardanga na pema na kowela milimo oyo nzambe asala so yo owela milimo oyo nzambe asala okokete mpa motu aza recommanditaire ya kobomaka bato okende opese mboto oyo nazotosa mokonzi azalaka mpona kobatela peuple mokonzi azalaka mpona koboma peuple na ye te tala sikoyo nde bazoboma peuple vis-à-vis bato basalaka te mikolo trouble euti oleka na Congo na scolarité ebebi basoda bafutamaka te nini te garçon mosusu bona mona banda botama ti lelo azalaka na ndako atala baona mama na bango azwi chance akoya poto te ata biso nde toya boso tozwaka chance akoya poto te neta mosusu tokufa ozokomprendre soki chance akozonga poto te ozokomprendre bon passeport oyo bino kozoloba na ya somba na 10 ans bokaechange 4 fois passeport mbongo kozongo wapi na bato ya diaspora oyo baza bacommerçant bakochange passeport ti wapi et puis passeport yango le passeport le plus cher du monde mboka pauvre passeport le plus cher ozomona ndeni un sens te Gisèle donc yango tolobi na bacongolais tu moto asomba passeport wana te bato bazokotela Kabila na bato oyo bazolobelaka yo rasta wana napesa exemple omoni Likidube akufa likolo ya peuple babob Marley bakufa likolo ya peuple oyebi Likidube no akufa likolo ya peuple ana oyemba injustice ya monde yo ozoyemba injustice ozoyemba justice ya mutu moko individuel ozoloba mpe omoni ngai nakobuko maboko wana mike mpo yo komona zabikedi keba nayebisi yo eyala mbala suka oza vie na ngai je te respecte na respecte yo nafingi yo te na bino kaka keba naza peti na yo oyebi nga bien te oyebani nayebi vi na yo mpo yebi vi na ngai me moto akoyeba vi na yo ya moninga mingi eza yo e pardon eza nga mpo ngai nayebi vi na yo ngai nakolo na vi ya bien oyebi yango oza pire petit frère ya père na biso oyebi yango donc ofinga nga su te kokotela mutu te oyo azokosa bato mpo lobake ngai nakufa yo déjà ngai na porte oyo déjà plainte ngai naza protégé na monde entier na convention de Genève je suis protégé tant que olobake ngai funa kufa filme no se koma ekuna déplacer batala yo okende CPI. Merci vraiment mec d'ici mais yebisa biso no mamba Kabila pour avoir sanctionné les États-Unis toyoki ezani pour biso toyoki ka bon mais toyebi Kabila Kanambe Hippolyte Obino obenga Kabila alias Kabila l'imposteur mwana ndeke tente wana imbécile wana ninga za wana ngana imbécile okena nga paite comprendre jo wana wana bana baba combattant États-Unis peuple États-Unis diaspora États-Unis bo telema pour les 12 ans les 18 arata ko ya soka yaki awa tamsu ndele inga ozala ko leka ya danger ba français ba bazobati ba mona ki de ba mangam to sala ki na kata Élysée to se bango awa to kota awa to tamna na tapio biso na yi mais problème on peut les 12 aya qui les 18 aya pour y bagaza makasite c'est pas un président ça yo ce mon voyage officiel il y a président de la République banilango pourquoi parce qu'il y a des combattants il y a des gens qui ont des couilles qui sont là. Mais pourquoi parce que Macron a qui na voyage bon yo quand yo Macron a président de la République il pas homologue naïd voilà il y avait une invitation pour un homologue qui va venir du Congo RDC voilà tout d'un coup comme ça vous annulez ça il y a des trucs c'est politique vous allez pas comprendre ça moi j'ai compris c'est l'humiliation de cette présidente de ces on appelle ça ces gamins de présidents là tu vois. Au nom de 18 ans, les 18 ans, c'est quoi le bien au salle meeting na
les États-Unis na ONU, hein? Mais pourquoi bah exiger ça la meeting na ONU? À Kennedy banda karte pour ba beng ces jours à Souka parce que c'est illégitimité. C'est quelqu'un qui est illégitime. C'est un groupe de gens qui veulent prendre le pouvoir par la force. La résolution, c'est quoi? On va pratiquer l'article 64 de la Constitution. Donc, l'information est vraie, il y a le copie de l'information. L'information est meeting, il y a déjà. A un meeting, il y a déjà. Vous voyez qu'il y a une organisation qu'on appelle la CDAO. La CDAO, il n'y a jamais. Il y a jamais quand ils voulaient faire les rigueurs. Ils voulaient rester par la force dans la position. Bon, ça va, nous, on va régler le problème de notre façon. Il n'y a jamais qu'est-ce qu'il a dit. Non, vous approchez plus. Je suis là, je vais négocier mon départ. Comprenez? Kabila, il n'y a pas question de négocier son départ. Même nga, Kabila a été dans malembe. A longue de ça la transition, mais nga na oboma Kabila. Nga. Na ko bomé place na omona. Ata mbeli na ko tuke pena na gor na oboma ye. Nga so botinga na kata pièce nga na Kabila, lobi na tongo ya kuta kufi. Na ko bete pena ko beta pena do, lobi na boya kuta kufi. So la kantika bata boma ba jeune ebele ba bunga ba mona na teti lelo. Na ko bete pena donc et puis na ko bete kota biloko bana mibali. Komba ba congolais. Ko na komba ba congolais na ko bete kota biloko mibali. Ta na bete kota biloko bana mibali. Do ba lido via et puis na ba pede mso ba kosa. Ako mona pena ne ba sisaka pena na longoli yango. Comprendre? Alors ce qu'on dit que ça bona website yo, Kabila na États-Unis ba exiger à Longwa ba pese kaka une semaine. À Longwa na pouvoir azwa bisaka na ya zonga na Rwanda, so pa ko zonga la kota ba zamba nini. To sango. Papa, maman, yo ça na mindele. Tu sais quelle est la personne qui a failli chercher la guerre mondiale? C'est Kabila. Tant on a guerre Pyong. Obi Pyong. Nabi Pyong na minute yo. Azo banga ba américain te. Ba américain ba kina yeso ba wana pesa ba américain parti à terre bon ba signer contrat pour na ba uranium. En même temps muyibi ne mesana ki muyibi pour Kabila tanga tena âge à 10 ans de ya kina Zamba. Na ba neva de ya tam sakara zo me ma defao. Zamba yeko bima Kadogo. Ba ya kata ba yebisa ba no bengene. Kadogo. Président commandant Hippolyte Kadogo. Ye wana te. Alors siko yebisa ngai. Ozo comprendre? A osala. Ndenga za wana akotanga discours wana pi peuple congolais za sous peuple congolais lobby wana te. Ya lelo to timbi passeport. Na ba passeport wana rien. Ba passeport to wana ngo o ba peuple congolais ba sala ngo yangwana. Toko tumba ambassade awa ambassadeur. To yebisa yo. Kimaka era ngo po toko tumba yo lobby. Toko tumba ambassade na France zate. Mutu moto mona attaque de ça. Mutu nyoto akomeka ko kesala mulongo na ambassade. Oh asala oh mulongo pona passeport soto zuyo toko beta yo. Siko boyo kani kasibosa nini pona ndenge bakende te bino bakende ambassade te me batongo bavanda kala bandaku bavanda bongo. Papa maman au monde to la boye combat ezaka combattre ndenga na zo loba boye ndé na zo ganga boye. Il y a des combattants oh baza plus supérieur que nga bakota ba biro ba komaka. Vous comprenez? Bamsou ba tcheki ba temba onga moto na temeteme comme matembele. Oh voyager États-Unis okutana na combattant mo yem da beta akasha ya entrée. Ozongi combattant ba sakana na été combattant ba ko za appel médecin. Donc combattant c'est un Congolais. Ba yeno bo na hôpital ba tubio tonga mabe pour le kaka okende ozana ma mabe. Vous comprenez? Alors si connaît da boye combattant zo bunda. Ambassadeur wana so za Congolais ya solo. Ayoka la peuple mawa. Et puis ami yoka mawa. Parce que ton biso to syndicat to la souté. Vous comprenez? Ba tout ba sa na ambassade. Bokanga ba ambassade na bino. Era ngoyo. Tozo basko bokanga ba ambassade na bino. Tanto tozo mutu moi mayela yokaka. Bokanga ba ambassade. Un mois exact tika bila zokende. Ba passeport exact. Ba démarche moko ba formuler ba remplir exact. Passeport le plus difficile. Il y a monde déjà ya Congo. Passeport le plus cher. Il y a monde déjà ya Congo. L'ambassade est comme un hôtel. Si tu bino bana basi o ba uta bakisa ko ke passeport pour son premier titre de séjour. Ba bandi ko lala yo. Ba champagne za kuna mungu to binto to bimisa ba capote kuna belé. E belé boyo kango bien. Bana na bino ba nyoko ma kuna pour son passeport. Et puis boyo bango bien ndeto za boy bazoni nga ba calé diaspora.
diaspora renouvelée ensuite mokanda ezalaka te mpo baninga mosusu baza na bazwi bapapier bazolinga barégalarize bapapier na bango bakale bango et puis bapoliticien mosusu oyo baza kuna baopposant babimaka su te na bapasseport na bango passeport eza te et puis bapréfecture bayebi ke passeport oyo ya bisiko esili bongo oyo toza nango yango wana moto asomba passeport wana te so boyoki na bino te eza buzoba na bino mbe boyoka ke moto asomba so passeport wana te efa tulela bango batekela yango barwandais et puis passeport yango esalama na rwanda na minafest ezalaka na rwanda baoteka bango nike rwandais akoki te sikoyo makambo yoke masuka babakende so kolia biso mbongo balia peuple bazolia na mitu na biso bafutaka biso te bakonyokola biso koboma biso koviole bamama ozo comprendre do biloko wana toboya yango passeport ekotekama te tokera na makambo kabila akotinda bayokabela komba. Voilà, il y a une question na bisobi qui question nga kumna tuni ngote Maman International vraiment za journaliste na Maman International on est nani Maman International aza vraiment concert na ngai il y avait en Afrique du Sud donc à la mec d'ici mais on appelle ça comme Maman International il y a Maman International Maman International na pesi mbote bisiko za en tout cas continuer mosala na yo pona mo bundela mboko lobaka ozo panza sango en tout cas on a respecté ba panzi sango bapandi sango nyonso lokwa bango bino tunde boza bona respecter à part ka o balakisa batikala mitakala kofinga bacombattant omona pasa ni congolais tata rwandais omona ka Armandine Weregemer rwandaise azofinga bacombattant nga mpe nanga mpe na besoin moto asayanga pardon te mais kokutana nde kaka jute kokutana omoni nga bato nakalelaka bobanga na bino Maman International. Tu as une question. Waouh! Tu vas d'accord avec na tenini. Mais Maman International, le Diamant Noir, tout na c'est les ino vraiment. Pourquoi bango combat na bango basala ngo kaka na ba musicien mais entre bango moko désordre ya niveau ya makasi. Bino pe Maman International changer maloba na yo na ba question na yo. Biso sala ka ko atolo le makamba passeport za ba musicien basala passeport. Ba musicien te ba musicien baza ba miyibi ba musicien collabo ba tala ba propre ventre na bango ba tala intérêt général te et puis basala makambo ba komana ba musicien ko keno tshaka ba poison comprendre yanto timbela ba onto yobisi bango ba ko betaka te et puis ba nzembo ba yemba ya mabe to na besoin te poso Congo so yo beta musique na poto na tongo Congo ebonga nango te to tikaka na ba distraction ozo comprendre atano mona ba brasserie wana na Congo ba bralima ba inibra foi kanga parce que mon jeune mobo la muga epa na bango yo kabu o bakutana ba masa ba bae boko 3 kazelali 4 kazelali asonga na ndako alali adame fufu mama fufu papa na yo finga ba jeune na Congo te mais bazo ba kosa kande ba jeune na Congo misale zate mutu mwa ya bano beta dam na akosala ni bosadi ba employer lobi ba délégué wana ba pesi masanga mba otina musique te musique ayo si me ko passe ko nango te Yamado Kotawe ebima bocha bad nani na désordre ba brasserie wana tu fwe kanga comprendre na zongi na question Maman national international Mireille Kalala na pesi mbote bisiko za na Afrique du Sud na oya kuna kalate parce que na Hollande frère na ngai les grands combattants sportifs les grands combattants ya danger Yuri Kalenga Muchafu baonde bagana ba mettre Cobra ba mettre Samsung ba mettre Bigis ba mettre Kamango ba mettre nani mettre Mouze le Kololo Boko Mouze ba c'est les na roya ba na PCB ba judoka nyo surtout na ba boxeur Afrique du Sud ba danser ba boxeur Afrique du Sud ya ndebo yamba Kalenga ngape na oya na boxeur pe me ya dimika na oya donc bonde mola même boya mes frère na Kalenga boyamba pe nganengo ya dimika pona beta ka pena hyperkit penda ba masanga ba like makengo ba Cédric Yoka bato boloko ba Keve Kamuzu na Zlatan ba yuka buiko ba yebia na beta ka mbuma danger to yota ko yolo ba buzoba na yo o na okade na sele zira finga nzambe na biso na ko ningi so ba hyperkit ko saka na te réponse à Mamou réponse na te wala yaka la kota ka ba hiver ba entre guillemets ozo comprendre alors ce qu'on est dans boye ba vieux gari na ba vieux gari ayebi na ba vieux Celio ba yebi ozo ba vieux nga Jafar ayebi nde petit na ya bundaka ozo ba ya to Angola ba combattant Angola na pesa no mbote bisika boza
Pardon, entre parenthèses, au bout déjà. Mamouzela réponse c'est ça. Maintenant, na beta babia akufa, na fimbisaka na beta e. Mais bon, excusez moi na sepela na liwa na été mais adaya que son âme repose en paix. Mais na sepela na liwa zo bozine nga akufa poza satana. Akufa malamu apola bien kuna tele. Kangi parenthèse wa. To kangi kasi. Bon mamu nengo wana banini deki ku question. Combat na bino désolé. Na combat na biso tozo ba obundisa biso kaka parce Kabila Kanambe azotinda bato ebele ba ko panza combat. Ne bande ko na biso RCK Martin Salina Fernanga Blandi Diafuka Batindi eza lokola yo ndongo za boye opeksenga kuna Simba na Simba te donc moni eza lokola yo ndongo za boye mobali na ke boloko akena bolo yo bola bande mais mobali lobi kuna boloko abimi kuna boloko eza ba gradité boloko pesa réputation bien te prendre ba métier na bito to prendre ba métier qui mouille bien ba chèque on a côté ba nkuyu bani so tali ba sila na ngopenda e ko za na ngome bato s'intéressant na ba ngo souté bato mi makoma kenda ne musala zongi na ya ça n'est bien ne biso fourni ba exotique na so na nga bien vous comprenez mais ce qu'on y a di bladir c'est quoi cause na vite to sala na ba société RCK ça la société bato bundila mboka babundila mboka bato balala ba libanda ko toka ko loba ko luka ba mbongo na mta pesa ba mbongo bango ba kongolo biso bazo loba loba oh non ya quel bimana moi ça ba chatumba gena ko bi pardon excusez-moi chatumba gena ko bimana moi ça babe mais chatumba mana o pesa conseil na compte que passer à lokuta chatumba dans un imbécile chatunga wana az imbécile qui combattant mazo que a combina sima ya mutu mo même pas congolais tala ba gafna e ah comme ça caméra ya congolais caméra no mabebo so mona congolais lo mabebo et l'on l'homme d'ailleurs à Solani caméra azo détruire na ba leader na biso ba musicien akeko lingatine moi ça JB au moins comportement na bango ndenge ça ozo ngwana alors oyo kaka bomoni Martin Sali na Blandine ndebo bete bobandi ko lobela ngo oh ce n'est pas ça notre objectif wana tali bisota wana la vie privée ya bato balingani na bango ya lo ndeto mona ka Valérie na François Hollande balingana na bango na bandele ya manda ya kenkene ya François Hollande balingana mais tout le monde que François Hollande a présenté Valérie qui est première dame mais à tout le monde que Macron na Brigitte baza moi c'est na Mukolo Brigitte problème est ça qu'est-ce qu'il y a à voir entre ceux qui Blandine na Martin Sali balingani baza moi c'est un et tali combattre quand ça bien pour la société pour la associative pour la secret vous comprenez mutu wana ngala ebite ngaso moi ça ngape basi baboya ngape basi msi baboya ngato boya na biso akena ye comprendre akena ye faut que moi ça va passer à vie na ye donc yo kene baboloko ngala contre garçon on ata loba wana na contre été mais so me ko loba ma be na ko pupula ye na ko pupula yo sambo na pupula ye parce que makamaka loba za ba pesi mbongo na bataka nambe pour na toujours ko diviser combat na ba sens belé ko di baba bazo ba ya ko ba diviser biso mais ngala ba na combattant ya mututé na za combattant ya batu tout so yena ya ngwana réponse soko yena pareko okomona nga oyena RC ko oyena na babe okomona combattant to na camarade nanga ba peuple mokonzi ba peuple mokonzi tout ba vie bokecho ba camarade ba Thierry le commando ba Fico force IDPS ba za ba combattant to biso tout to lukaka lit pona Kabila kanamba kende proverbe 30-30 Bishop Élysée ba Bishop Élysée tout ba combattant ba camarade nanga camarade nanga combattant ozo comprendre oh aza contre combat sa camarade nanga te donc on pousse à nous permettre pour otimbera ozo comprendre donc makambu ya Blandine et ça vie privée na bango dans le roi yo ça na société moko boye au monde binom mobo message na ye hein déjà la vie à l'élo la vie actuelle il y a une personne un humain aujourd'hui il faut olinga muto yo yebi ozo comprendre pas ko sala mabete so ngo sala mabe oyebi wa jenaye ozo comprendre au monde mundele ba mindele to mona ba mindele balingala nga bongo te yo to mindele balingala ya moi takul ya moi nino o ndeni yaka na mundele na lingi yo bona boya bolingala bo pesa ba numéro mundele linga bongo te moi je félicite Blandine
na Martin Saline, je vous félicite. Na sepeli na bango mingi parce que ba s'intégra. Donc ba tout le monde ba sala bisika mo bango mi balé, ba yebani ba comportement ba lingani. Donc Martin Sali célibataire, Blandi mobali bolo pa ba boko la ba ndeni ba sanga na ba sala foyer na bo ma beza wapi. Vous comprenez? Donc les Congolais, il faut arrêter de comparer ce qui n'est pas incomparable. Donc, il faut arrêter de mélanger tout mamou national par international. Pardon, yoza boula tchala moi la terre. Yoza Mireille Kala la maman a respect mboka na biso mamou international. Yondem doza mamou international ce qu'on a Congo. Follow bango déjà pour ngam na pesi au pouvoir. Vous comprenez? Donc vous avez la chance le roi Sarah Martinet Sarah Martinet Mireille Mabouaki la Colombe batoba Ani Luau ndunguzi ntende ba petit nga ba mistula ozo ba petit nga ba ebele ba petit nga le roi ba tate chouchou na tatila ozo ba petit nga le roi ba za belé ozo ba Baster en Allemagne, on a Jackie Savouvou. On a le 30 dans la Frankfurt, on a mixé. On a mixé. Et puis on a mixé on a bêta parce que on a décevoir peuple nangati. Peuple nanga soit senga boy na osala. Vous comprenez? Mais na suka on a peut avoir un conseil même ba musique ma bébé bobina ngote. Maintenant oui. On veut que mec d'ici, il va profiter d'un oiseau babako nango, il y a ma bé. Mais Nabia, yo ben c'est toi qui es le patron dans cet instant. Donc tout ce que tu vas me dire, na yoka. Mais na suko bomis. Na simana ngonga la oloba o nga na moni observation. C'est mon opinion. Et ça opinion na yote. Vous comprenez? Et alors baba DJ monsieur to mona aba ngo tonga Selezino. Oh Selezino boye. Oh Selezino boye. Papa, maman, bana bisika boyali, je vous dis à cet instant, boyo kangai naza DJ Nabino, o na sengaka moins cher. DJ Nabino o ya respectaka. Bolanda bandoki te bandoki musana bango yango na Kongola lingi muninga na Congolais te. Yango bazo matela so ba passeport ba bisa so ba passeport ya mataba na wa maputa. Donc yango na so loba siko na minute oyo, Sarah Martinet yoka bango bien. Capté bango, vieux Jafar, maman Nicole Awatoza, netozana Awatoza, muta kokanga zate. Ma Gisèle. Et là on a le wano ya suka. Ba Congolais bo fongola miso. Tous les combattants dans le monde entier à cet instant nous sabino bo telema ba religion ba zoko sabiso. Religion nyoso na lobika te wa fingi kimbangiste. Oh bona na fingi ba kimbangiste te, na fingi pe ba catholique te. Na fingi pe ba mais ba pasteur na fingi bango. Na professeur na fingi ba maman na bino tu ba pasteur bisika bozali. Ba ki ofinga susté. C'est na dénigrer kaka. Ozo comprendre. Bo telema ba ko sabiso lisusu te passeport wana ekoteka mate bambassade nyos tu mutoyoka ye n'enverse ponga na ke na mingi miko zula baninga ba ba mela ba passeport n'enverse mama o enverse na ebisi okeba ozaka rwandaise soko meki manga passeport ko beta ambassadeur ya rwandais o azala na Paris na port de l'Allemand na allemand manso kanga ambassade wana koteka passeport te passeport ezate bana Congo no Kinshasa mobimba Kivu Ozaïr Bazaïr pour Congo Fodongwa. Bazaïr partout Équateur, Kassai occidental, Kassai oriental. Bandundu. Donc on est en Zaïre. Et sont Zaïre, tout ça Congo Zaïre pour Congo Brazzaville pesa. Biso to ba Congolais Zaïrois. Ya to no yemba bandale to no yemba de hymne national. Et puis ba hymne national to na projet nango to changer comme la lingala. Donc ba debout Congolais biso Tellement Congolais, tellement comprendre. Musuzu wana o baba sairwa dala pe o beba musairwa na kimya nyoso comprendre. Et comment pena ndengwana. Na parlement ne tono lo basko. Selezino. Ah yelinga ndengo yembi bolobi. Boy bizaya kende to lembi. Boy binze mona te. Ezo sa succès ba koute bima lobby vraiment boy bizaya kende to lembi. Ah wana frère na ngai na lingaka mingi. Nazo profiter pe na yebisa mutu ozo finga défaut ya moninga ba finga défaut moninga ti yo soki na patron na oboliaka nie na yebi ko même pas kombo na ye so na yo ki soki une fois de plus so finga Olivier Timanga soko finga sur Olivier Timanga moi je vais m'en charger na ko sambu so ko beta ozaka 1000 ozaka 1000 apamba ka ba otinaka baba na mura obungi
bana murana oyo abia bazaya ba congolais ba rwandais te po ba rwandais ba mona ndeto côté la bango en tout cas nzembo wana oyo to lembi ya kende et ça la succès ya danger en plus c'est bimaki lobby et bimaki lobby en tout cas Olivier Chimanga merci beaucoup c'est des artistes c'est comme ça comme des Radex Suprême de Olivier Chimanga ba biso ba Selezino ba Boketu premier ba Bogis Bompema ba trois ba Sam Chintu pe aza na studio a ça nzembo ya mboka nzembo ba to benga na Kabila parce que comité o ça nzembo ya mboka ya lukuta te faut ya ba Kabila kana le kofe Thomas le kofe nzamba pambola oza pena misa nzambe ya solo pozo bundira bana babola yo Moïse Mbie ebembe ya mama na yo mec d'ici abe ofinga te abandiko toyoka ni no finga ebembe ya mama na parce que ça na nganga ba gege waro yemba so ba gege soto yo kyo so beko meka o chali baya na to tumbo mo mono ko kimia to landa yo na Suisse o mona nga na Suisse to yaki na Suisse ke to kenele te na Suisse keba na féliciter ba maman no sur Suisse o ba telemela ki bravo ba combattant en Suisse surtout ba maman pena ba telema ki penda alors to lobi boye minga olobezate message ezaka Kabila zo longwa dans 2 semaines alors ça la discours na ele bo mona bo pesa nga raison Kabila longwe déjà Donald Trump a pimela ki mbote yena libanki obi libanki Kagame libanko ya moturo libanko ndele libanko ya cri libanko ya cri libanko ya cri hein donc Kabila olongwe Kanamba olongwe et puis Kanamba ko longwa ye mota fa longwa na système na ye mobimba merci Célé donc mingi na lobezate. Je félicite le président Etienne Tshisekedi, place aux Ali, Yafati, hein, viva, UDPS, viva, viva, viva. Et puis je félicite Papa Ngwanda Honoré, nazo sengaka na yona papa nana viens Félix Tshisekedi, faut beaucoup tana. Parce que combattant moko ta ko finga so muninga ne combattant. To komi lokola eloko moko to senga union fait la force. To ngai net ngani banana bana combat na finga combattant moko te na conseiller rande. donc combat epanzani nango combat pendant des moko so bozo mikosana bazoro o yo na tena mutubo o baba yo na tena mutubo o ba chatumba wana bozonga na nzela to benga na muto to fanda calme o so comprendre donc to sengi na papa Ngwanda soko za congolais Philippe mwana na Félix Tshisekedi azape congolais lokola bobanda ko kutana na papa Ntoma ye moko grand prêtre Etienne Tshisekedi donc siko to sengi sikoyo bino na ba Martin Fayulu botika ba divergence bino ba politique ba opposant bozala loko moko biso ba combat bosa na rappel diaspora te tant boyo sala makambo to jeval o bona bo benga ka biso ba diaspora to sangana to ba likamuni to lingi boso to za loko moko to ko benga na mopaya bana 2 minutes yo déjà ndo le bebele ba ozo temps aussi c'est Kabila bisika to force na ye parce que azo réussi ko kabola opposition ozo mbale eloko arme ka tika na ngo yangwana atotinda batu musuba ya net batu musu na moni bango ba tambola na Chibala yo ndo ba linga Chibala bata ba masa na ba tambola ne ba pe na kolera Congo ba masa bo tambola ne me côté mo bo kompe bo leye penda ozo mbale bo on est makani oyo qui vraiment répose à les zino poto comme la suka ya 6 raté donc photo 6 émission bo leye penda et puis tozo pesa bato bozo travailler na Kabila o to ko zwa na maboko awa to bike bozo ya awa mais bozo bombama mais juto ko zouabino neti nga so kutana nga yebo kutana na ngando on comprend okutana lion nana makasa njoto nana tu mais là on a loba passeport wana passeport muta somba ngote merci ba tele mana mulongo te ba dédicace na ngai pa vieux Jafar vieux wana zo soutenir ngai surtout pour associé na nga zo soutenir nga makasi atako ta associé na nga te azabe na patron patron nanga na maman Nicole ba patron awa toza pour ma donner non pas pisi ba mbote donc na soutenir bande ba soutenir nga ba vieux nanga lokwa ba JC Diboko garde du nord ba Ziko force ba taliban ba les talibans de IDPS ba lokwa ba Chiko Sengo Chima tu comprends ba Roger Luma tu ba Babé Masombo ba Papi Volcan pourquoi pas donc nga en tout cas to senga kaka bana pareko ba Odombo bazoro bilele to sangana to tikano ba divergence wana to sangana to kitisa to kwesa orgueil na mabele orgueil de la chose satanique comprendre pour Kabila wana to tinda bato réussi ko tinda bato apona ni ba ya okabola biso en tout cas wana sengi bana ba combattant nyonso to yokana pardon
toyoka na pardon botika biloko wana vient nga Thierry le commando oza combattant toni koyoka te susu combattant moka finga combattant mosusu en tout cas son film combattant mosusu yonde mdoza collabo oza comprendre donc so likambo ezali bobenga na téléphone bosolo yango en privé pas na média na média te donc biso to combattant to ya monde ko finga moninga combattant te voilà et là on a le baquet en tout cas passeport ah c'est les îles aussi c'est passeport muta OK merci ingeta vraiment merci beaucoup Anidaki Célésino boyebi kanenga le baebele mais il fallait ka bolanda ye boyo ka pena pesi message important Corneille Makani na Lyon Célésino pesi nga Corneille Makani mbotete wana penda ah colonel Makani en tout cas Corneille Makani na pesi mbote na Lyon na pesi Jacques Savou vous pe mbote en tout cas ba na Lyon nyo sobo zelaka un jour na Roya Toya tamsu na Gisèle bon respecter quand on Toya bon na pesi pe ba na Afrique d'ici parce que na une invitation Afrique d'ici hein. Sans rival, Bozela Bino bateau ba fanatique. Ba fanatique il y a kianga ni bokeba. Et l'on a na bokeba. Bokeba so bozo meka boko mona biso to 90 millions d'habitants. Donc bino so ka 5 millions boza boko ka bo 5 millions te. Ki mbangi se kabona na 8 parties. Donc rigolongo c'est ingeta. Gisèle Oumba Colina ya diama Gisèle Oumba Nana troublé mon amour. Merci Gisèle Oumba Diama